c'est Charles Boketu te ngabite na yebi ete abi bongo yo muto yebite ndeni osala ke ba virement na vandi skonye akwa lobi nga yo sambela na bonne semence te après maman na yosenga bi oui anga après na lobi non c'est on a ezaka Charles Bameko alobi nga non kombo na yo ezala ba papier na ye le vrai nom eza Charles Boketu kombo na ye Charles Bameko eza kombo ya scène wana ekina frère nanga tutaninga comment ça kombo o wana eza ya scène abi oui kombo na eza ya scène le vrai nom na ye eza Charles Bameko nanga osala la kaye awa ala na ordinateur abi awa na moni osala ye ba prélèvement osala ba virement 13 fois osala ba virement 13 fois donc esala dans les sommes boyoka bien botiko ke balo ba makambo obo ke balo bo sala nga ba live bo finga je m'en fous pona osila te ngala banga basali na nzambe papa Charles Bameko na bani kolande lelo te ndi kolande banda confinement lelo nga lidi so na tiki pe ba makambo susu par rapport ya ba prière na ye soki pe nga lelo lidi na yebi ko sambela par rapport à ba prière na ye je suis reconnaissante et puis na sambela ka lelo kara pona kombo na ye donc aza pasteur moko na yaki pona salir yete na finge pété donc na tsaka par mois na bane ko tsa virement nga babi nga to moni au sala virement 13 fois na 13 fois ana eza dans les sommes de 1538 euros pardon 1338 euros voilà 1338 euros photo ko na frère nanga to pene na 1338 euros. Oh, bien, bon, ça va live, nga la bi 1500, non. Nga na pesa 1500 par mois, na siongo wap. Na gagné à combien? Tous à la batu air moko. Et puis, na live, nga tong na sali yango. Bon, na continue nan. Abi, nga, au pesa virement 13 fois, dans les sommes de 1338 euros. Nga la bi oui. Abi, kota, na 4 ordinateurs, ne, numéro continue sa boye, nga la bi oui. Libo binanga madame so ça la question ko ki ko poser ngana poser ngabi siko bo bengi linga boy est-ce que problème ngo eza nini eza grave abinanga si madame eza grave ngabi mais pourquoi parce que wana eza ba dimina nocha alobinanga oui problème eza dur parce que mbongo o bino botiaka oza yo mokote boza ebele boza nombreux wa yo mokote botiaka ngo na compte na ye ya privé ngabi oh mais comment ça na compte privé na ye asi le temps de to tchaka ananga na yebi ke za compte ya association pour na ko aider ba peut-être ba ofele to ba misala église abi non déjà aza na compte ya association te soki ezala ki compte ya association to kokaki ko bengisa yote Hollande Rosette to kokaki ko bengisa yote mais loko eza compte oyo ke esengeli batu nyonso batiela kaye yo loko lovandaka na 77 yango nga to convoqué awa na traité batu pe ya 93 ba okene na 93 ba o pe ya ba province ba okene na ba province ba monga la donc eza makama abina ya makama kaleza ya lelo te depuis 2020 après alobi na nga na minute oyo déjà ba saisir ye boyo ke na loba ki ba million te na yo ki batu bazolobo alobi ye lidi wana ndeni ni mbila ke ko yebise ka sala ba 1 million non na loba kama 1 million te mbila mtawa loba na minute oyo ba saisir ye ba bien ba saisir ba tangina ba compte na ye ngasi ko tanga yo ki ba saisir lo kwa loba na poser ba question to ki na frère na yo tuvaini na tuni donc na minute azali banda abina nga te madame ali banda te c'est pas que so ba lobi ba saisir do babimisi eza normalement à part ba côté ba papier si akoleka na tribunal soka sambi makamne eza bien bakotika biloko na ye mais soki ezali eza vraiment louche eza flou akoki pe ko betela ko prison de 3 ans à 5 ans